Ngana satana na lingomba na yo tata simoki mangu mosala moye ya konyokola banana yo peko bebisa misala na yo ya lingomba olembie satana akene na ye bisika bato bazala kate tolembie ye satana atika biso kimia tosala mosala moyo tozala ndenge tozabu ezali nde ye parce que ye nde azali tata nzambe voilà pema oyo toza nango ezali ye donc biso bato normalement kutu nde tozala na mokili awa esengela na biso kutu te tosala affaire même mpo na nzoto oyo parce que jour tokomonaka ndenge banzoto na biso ekomaka bangusu baliaka banzoto na biso tina ya kosalaka lolendo fier mambo ebele na banzoto oyo eza nango te tolandi message ya le 1er janvier 2024 oyo papa alobaki na saint temple de kamba tozwi mapamboli po papa atali mosala oyo tokosalaka biso bana na ye butu moi toali kotikala nsima te soki asengi tozali wana alobi tozali komemela likambo oyo otoyi kopesa ye maboko nde sepezaki nzambe apesa biso mapamboli kasi nani oyo akobénéficie na mapamboli wana te esala malati te tobia te papa res nani akobénéficie na lipamboli wana en tout cas oyo asala mosala ya tata nzambe na sembo très bien oyo asalaka mosala ya papa simoki mangokianga na ndenge ya solo voilà parce que mosala ya tata nzambe basakanaka nango te ata naza fatigue ata nazobela ata nauti kokoma sikoyo mpona likambo etali koyembela tata kimbangu en tout cas naotika ngo te ata nayemba lokwa kosukosu na koyemba likufon po papa likufon nazalaki moto ya mawa mokili eboyakinga kasi ebapasi moebwakaki ngai te bolingo na yo eleki kimbangu tombolinga nyonso bapapa balobaki na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko misato ntango ekoki ameta alobaki te akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokoka 100 ans ekobota makambo ebele keke nyonso komona yo ekoyemama na biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota mbote na bino nyonso balanzi ya menga makimbangu television makilo totaki mbangu ozangi yango solo nzela eza te ozangi yango lobiko eza te ozangi yango kolekela wapi zalaka na esengo ntango ozali kokabola makila moko na totaki mbangu na molimo na bonzoto ezali motuya kokabola makila na molai ya singa ezali koyeba ye soki azali nani koyeba ye davantage wabino mofalene na kati ya menga makimbangu television moko ya baetando esika wapi toyaka kolobela kombo mosusu te bombeli kombo ya nzambe ya mpungu tolendo tata simoni kimbangu kiangani patron ya 4e génération mokonzi ya likolo na se ya mozalisi ya biloko biso awa na se oyo biso tomesana tonzima kosalela tokosi bino mbote bisika nyonso bozwami mpe toyei na mokolo mwa lelo oyo ezali bongo mokolo ya kitoko mokolo ya esengo na kati ya mumboka ya bule esika wapi kimia ya mokili mobimba ekoutaka toye kosepela elongo na nzambe na biso kozwa nguya ya ebandeli ya mvula oyo tokotembela nango bisika nyonso na mokumba monene tozali na yango na mosala monene ya kopanza sango kasi ndenge bozali komona nazali ngai moko te na nkamba toali ebele kasi na tata menga makimbangu television tozwami elongo na moko ya basepelisi ya tata mokonzi ya bule papa Reims vos écrans natina mosusu te natina koya kotombela bino public merveilleux bafidèles internautes bayi internaute oyo mama fao na kobengaka na mokili mobimba na 4 points du monde oyo bolandaka menga makimbangu télévision oyo bolandaka sango ya tata mokonzi ya bule au travers bamédia mosusu mpe pamba te mosala etala tali kosala yango na bolingo nde tokolonga donc bino bokolandaka
sango tokoki mbango au travers ba médias en ligne nyonso toko tombela bino ba meilleur ve papa reste mbote na bino mbote mama falon rendez-vous na biso ezala kaka pied levé ndenge ali momesano na moni ndire papa lingaka ezala na ndenge wana en tout cas on nzamba bongisaka yango nde tosalemaka parce que kokoma nyonso na mboka ya luselemi yango oyo eza problème te lokola nzamba bongisa ndenge wana en tout cas esengeli na biso toleka kaka voilà nakokoma na enlèvement eza ngai te eza mosala ondima mosala na nzima ya wana nde ememi biso voilà ba fidèles internet benzaminga makimbango télévision lelo ezali mokolo ya esengo mokolo ya nkembo kasi mpo totalisa na bino vraiment na molai esengo ezali mokolo na esengo yambo ete tokɔta na mozindo ya likambo esangisi biso na ngonga oyo salem geste ya bolingo oyo tata mama nakobelelaka ntango nyonso toyasenga bino nde tata kimbanga asengaka biso totonga nkamba mpo tobikisa milimo na biso moko to ndenge nini tosabone na kati ya menga makinde bango télévision totalaka sango tata na mokonzi ya bule mpo nzela mosusu ozali te ezali bobele nzela ya tata salem geste ya bolingo nano tala na ino soki ozali abone te sabone nano tozwa sango yango otinga mpona moninga yo mpe tala na makambo ezoleka kuna na nkamba mama fala na ye menga makimbango ebanzi benga bavoisin ndenge nayebisaki bino mpo toyeba ete esengo ezali tokosenga na papa glodi ozali na nsima ya kamera azali koassure bobangasela biso extrait ya nkembo oyo ali koleka na nkamba na ngonga oyo po ete mokili ye mona esika nzambe avandi nzambe akoliaka nde esengo mongo ekosalaka misala kasi esengo nzambe nde akoliaka yango suivant et puis on va se retrouver tout juste après. Merci beaucoup Matondo mingi nkembo ya boye nanu tomona te kozala wapi ne tokobaka oyo lingomba te ezali lola lingomba kofares nga nayebi ke nayembaka bien te ozala na pointe bike leo tokosepela tona spécial meilleur ve lelo nde nalobaki tokosepelisa bandeko bakolandaka biso bandeko bakolandaka biso à travers internet bandeko bakolandaka so mokili mobimba bakolandaka gaki matadi bakolandaka baextrait baséance nyonso tokosalaka toali liboso ya ndako ya tokobengaka musée national nalingaka bakolobaka nene papa cameraman papa godoko kosonga biso na nkembo esengoleki tellement ke makambo ali kobunga ali kokota moko nsima ya moninga na ndako ya bimembo nde tokobenga toali liboso ya musée papa kimbango esika wapi yo contribuaki ngai na contribuaki œuvre ya kitoko oyo topesi kado na tata mokonzi ya bule mpona kobomba bimembo po histoire ne papa alobaki na temple ete bokoko na biso bato bakoyeba yango nini soki bayeba koti na musée bamoni manso oyo nde ekoleka nde tozali liboso na yango kasi spécialement mokolo moyelo ndenge makembango ye na spécial dédicace spécial bonne année donc toyei kotombela bino mobumu tokobandango tobandango na esengo biso nyonso tobandango na kimia mpe matema pamboli na biso tosi tozwaki yango soki tolandi message ya le 1er janvier 2024 oyo papa alobaki na saint temple de kamba tozwi mapamboli po papa atali mosala oyo tokosalaka biso bana na ye butu moi toali kotikala nsima te soki asengi tozali wana alobi tozali komemela likambo oyo totoyi kopesa ye maboko
nde sepenzaki nzambe apesa biso mapamboli kasi nani oyo kobénéficie na mapamboli wana te sala balati te tobia te papa Rens nani akobénéficie na lipamboli wana. En tout cas, oyo asala musala ya tata nzambe na sembo. Très bien. Oyo asala ka musala ya papa Simo Kimbangu kianga na ndenge ya solo. Voilà. Parce que musala ya tata nzambe basakana na ngote. Tangu toyaka na mokili awa, mutu na mutu yaka na mission oyo nzambe apesa ye. Mutu na mutu ayaka, nzambe apesaka ye déjà place oyo koyi kosalela musala na ye ya tata nzambe. OK. Alors, soki osali yango malamu te, soit soki obebisi yango osali malamu te ata nzambe alobi tozwi mapamboli yebaki yoza na kati te nde yango esengelaka na biso bana ya papa Simo Kimbangu kianga tosalaka mosala na ye na ndenge esengeli wana ezali nini il faut totambola na se ya mobeko biso bandimi ya papa Simo Kimbangu il faut totambolaka na se ya mobeko faut totosa mobeko toza na bolingo na mibeko mpe misala ntango tozotambola na nzela oyo ye azokotinda biso na ba mission oyo ye apesa biso sans le savoir que biso toyebaka yango toyela na mokili awa soki ozosala yango na malamu ozotenga te par rapport etali etamboli parce que tant tozali bandimi okoki kokende gauche à droite te na kosala mambo mabe na kati ya mosala ya tata nzambe donc tant tozosala mosala ya tata nzambe sala yango na sembo na mobeko omonaka ekomarche bien nde place wana komona lipamboli oyo tata nzambe apesi yo mpe okobénéficie na voilà. Matendo mingi papa Rens obi nzembo kaka te mateya mpe eyali na esika nango na ntango ya nzembo toye na nzembo na ntango ya mateya toye na mateya papa Rens sika boye tolingi totombola babonane bameilleur ve na mokonzi ya milimo na biso to tokobanda yango boye te tosepelisa ye na makungama ya nkembo ayeba ete bana na ngai bali netobaka kograte nga l'oreille donc kuna kiti ya bokonzi bali kotelemisa pamba te ye bongi na lokumu naye tolobi te ye liaka na ye mbongo te mbongo tongaka lingomba na ye kosanga misala ye liaka esengo batata bamama wana ndaku soki olamoki na ntongo tia faki tia jejeki tia gaki tia dirigeant kumisa nzambe mpo ye liaka esengo papa Rens tosepelisa nano mokonzi ya bakonzi nkolo wa bankolo mokonzi ya milimo na biso de Parakletos nzela mosusu te ye kaka nde tozolandaka nsima nde akokomisa biso nasoka mokili oyo epesameli ye nde toleki na biso na esengo ya mokolo mwa lelo pamba te kokota mobu ya sika ebele batikali na 2023 ebele mpe bakosika na butu nango tokabwani ngai nao nzambe asali biso ngolu toyokana tomonana mpe tosolola na ye lisusu esengeli tokumisa ye. En tout cas, maman Fallon, merci beaucoup. Oh, papa Simo Kimbangu kianga nyazo sali la biso eleki minene. Si tozala ndenge toza boye ezali nde ye parce que ye nde azali tata nzambe. Voilà. Pema oyo toza nango ezali ye. Donc biso batu normalement kutu nde tozala na mokili awa esengela na biso kutu te tosala affaire même mpo na nzoto oyo. Parce que jour tokomonaka ndenge banzoto na biso ekomaka bangusu baliaka banzoto na biso ntina ya kosalaka lolendo fiere mambo ebele na banzoto oyo eza nango te ngai yango nalobaka ata naza fatigue ata nazobela ata nauti kokoma sikoyo mpona likambo etali koyembela tata Kimbangu en tout cas naotika yango te ata nayemba lokwa kosukosu na koyemba nous couchons pour papa nous couchons voilà mwa ndambu oyo nzambe apesinga mongongo sikoyo na te tokoyemba po voilà lokumu ya yawe Kimbangu mpe bandeko nyonso oyo bazolanda biso Kimbangu nde mosungi pasi nanga lelo ebongwani esengo tika okumisama lokumu nkembo epai na yo Kimbangu nde mosungi pasi nanga lelo ebongwani esengo tika okumisama lokumu nkembo epai na yo nazalaki moto ya mawa mokili boya kinga kasi yo nzambe na ngai obwakaki ngai te molingo na yo eleki Kimbangu tombolinga tika okumisama nazalaki moto ya mawa
mokili eboya kinga kasi mbamba mwakaki ngai te bolingo na yo eleki kimbango tombolinga tika okuta nzambe yama wa nzambe apana nafukami nabeleli peya noleli ngai lelo nakomi moto liboso ya bato tika okumisama kwelo nzambe yama nzambe yabanetike beleli peya noleli pambeli moto liboso ya bango tika kumisama nazalaki moto ya mawa mokili eboya kinga kasi ebapasi moyo ebwakaki ngai te bolingo na yo eleki kimbango tombolinga tika okumisa papa oye solo ndenge tolobaki mpona tata tokokufa modiambo ya tata tokokufa ndenge 37 000 famille bandimaka kokangama na ye kokende na kati na bowumbu lelo ekomi ngonga ya ngai nayo na bowumbu te kasi nakopesa ye maboko mpo ete ndenge ayaki kobikisa biso bato moyindo akomisa biso ntina suka nina yango wana toye respectueusement liboso toye respectueusement liboso ya sa divinité ya nzambe mpongo tulendo le représentant légal chef spirituel de l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial papa Simon Kimbango c'est bien de papa Simon Kimbango qui a gagné bonne année Nabino bonne année papa matumba mingi na ndenge osili kobatela biso solo bongo mutamo abu esili koleka ebandeli mpe tokomi lelo oyo tozali mokolo ya misato awa na mboka ya bule na mobu ya 2024 papa ndenge nakolobaka kite pe papa azali te yo moko kaka tambusa biso ndenge elingi yo papa biso basumuki tosengi na yo papa limbisa masumu na biso wana te paparese ezali bongo parce que biso bato kosumuka ezangaka te eza na masumu mosusu tosalaka sans que bato mosusu amiyebaki asumuki voilà parce que makanisi ezalaka kosumuka ozoleka na nzela misiki ebeta kote mosusu oyo otie te misiki wana tobeta telema eza ya mokili lokola litoi na yo eyoki osumuki yango wana papa Kimbangu kolula pe biso kaka tozali kaka bana voilà matungo mingi na kati kaka ya molongo wana tokopesa mpe baconseil direct ya tata mokonzi ya bule oyo bazali kopesa maboko butu moi bayende bamikabimbeka batiki bavi na bango de kote mpo na ngai na yo tata Songia Nzila patron ya ekonoma ya Mingomba ndenge nayaka nkamba so bomoi na récupéré 10 kilo tata Songia Nzila motu mosusu te nasala tour na barestaurant nyonso papa naliaka barestaurant nyonso kaka nyonso badeso toleka na ndako mena nkambe ya na gu mosusu ozwa ide te na Kinshasa nakima yango stoma me na nkamba ekomi pansement gastrique donc tata Songia Nzila papa Mfuma Mbanza beaucoup de respect papa Yesu Christo bonne année na bino papa papa ezali mwana na mpato okolongolaka masumu na bato et pitié de nous otobeli mbango alobi ye alimbisaka na ye te moye mosantu epai na ye bolimbisami ezali te ndenge tozalaki koloba tobosani te papa na biso papa Regene na misala ya ebele ya ndenge na ndenge toli komona na lingomba yali kotambola papa na biso tata président bonne année bisika nyonso oyo bino bozwami tokei mpe na ngambo ya patron et administration na kati ya Yamba Molimo Centre le professeur docteur papa Bitouvi Dizako général respect ebele bonne année papa esika nyonso ozwami lelo so be mokili bali ko beta tolo biso peto ko beta tolo to ayila papa na biso o to mona doctrine ya kimbangologie lolenge kani na gigantesque to koloba ya défense wana ya la qui repose la na po que c'est bien que to ala qui
na pembeni kasi kolanda. Oh, le grand-père est là, mais que voulez-vous? Le grand-père est là. Il ne sait pas aller au-delà parce que le grand-père est déjà là. Ouais. Tout est entre ses mains. Donc, beaucoup de respect à Papa Bitoufi Dizako. Et aussi, même à Papa Nabiso, donc il est la première dame de l'église Kimbangi, c'était Maman Lumoni de Maman Sylvie, Maman Sidonie. Botika biso bana binote bosengela kabiso siku bakento yenza ya nvimba bingia na ngia na neto ba ya mama mwino défilé comme mabina papa res donc la kabiso mapa mbato so ibotali biso na etamboleli oyo ya bonzoto to ko so ko limbisa mate pambate ba jeune belé il faut te se le dire parce que biso tuzali na pona ko panza sango pe pona ko teya ko sulaete maloba mateya to ki mbango zo esika mitema ya bato milenge beto ali ko mona ali kimbangisa metala ye oh bakoloba na déjà ça na matala na ye amusa le loko ko se pensa nzoto na ye kasi se pensa nzambe te nzoko to bosa ni to na mokito kita na yepo to pesa ya maboko donc si moi je vis le mukada nzambe koloba ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi mais le Christ qui vit en toi ne te permet pas ça biloko wana batelo mama tozali bilenge nyoso zali ya kosala te yango na ba mama na biso mokumba bali na wope mena ba papa to pesi ma meilleure vie ba bonne année et pas ya maman fumwa longo mingi pembeni ya papa Simoni kimba okianga lelo na biso bakento ya nzimba pamba te etambolo litango mususu to kobebisaka bayokela biso mawa to kepe na mama mbenza mama anto bambote na bino mama esika bozomi to bete mokumba monene ezali ya kolesa nkamba tango nyonso toli komona butu moi na bilanga mama bonane na bino to bosani pete maman Francine esika ozwami maman chérie mbote na yo bonne année mama mokumba ezali monene kasi biso bantu ali kosenga bolemba biso te pamba te mokumba oyo totaki manga pesi bino ya kotalaka biso bana tobebisaka mingi kasi oyo akapa na bino mama limbisa ça mi kana papa surtout na mama fala no ko boate mais eliki ezali ta mwana ezali pembela ba mama na elite aso continue note lobi ko taper ko bota mbuma et pas ipe kuna ipe ya mama nana omaka Kinshasa pona na bino bona na bino et na bana ba papa nyonso batata na biso to pesi bino ba mbote mingi na ba mama na biso ba meilleur ve bonne année bisika nyonso bozwa mina mokili mobimba ba bonne année c'est nzoto ya molimo elata oyo mosuni po ete bakoluka bino na ndenge nyonso mitembo ebele monguna kotia kasi ya kolonga te pamba te toali kokabola makila moko na tata Kimbangu tokati mpe na ngambo epai ya bambuta ya lingomba bali kopesa tata Kimbangu maboko na mokili mobimba bakabunda badepartement ebele na collège na nation na province mpe bongo na bongo donc bino nyonso oyo bozwami wana na kati ya mbatata molimo soki tobengani banzimi bonne année papa res sika boye toyeba bi moto na ye biso tokopanzaka sango ena baye bakolandaka biso bino mpe bokoyembaka ena baye bakosoutenaka bino ntango kaka bwaki kunga sika ce sont parmi les premières personnes oyo tokoki kozala ingrat te il faut que ntango bango nomema bayeba ete bakolandaka biso papa kozwa ntango otie elema moto atali yo epuis akomi atie commentaire apesi bafélicitation to abengi mpo félicité na mosala epesaka courage okokolela yango fufu te me moto akomisio na mosala osali abwakeli yo fleur ezopesa courage mpo te moto akomba lisusu ngai na kosala nasala lisusu pierre yango wana lelo toye papa kasema na mama te mama falone mokili mondaka na 4 coins du monde na 4 coins du monde elobi nango talana na bosa ino mboko topena sabenga ngabisika mama falone awa lingomba ezali te kasi tokoteyamaka na oyo bokotiaka na réseaux sociaux na kati ya chaîne menga makimbango nde kuna tokolandaka bino papa na biso azali mwana matete mbote na yo esika ozwami toye mpe bongo soki natali na ngambo tata Kimbangu akotiaka toujours moto na kati ya bato po ete akoka koswama nde na molongo wana tokei mbala moko kopesa batata ya mama Falane mbote bisika nyonso bango bazwami batata ya mama Falane bali ebele totalisi bongo na famille Magema
famille Magema topesi mbote ba bonne année na papa qui a papa Kiss et le roi molongo ni na maman Emily Zola motema ya papa na bandeko na bana baninga na ngai ya Tracy ba bonne année bisika bozwani tokepe na famille Makiese kuna et pas ya chef Abey ba mbote na bino ba bonne année papa la gâche maman Gypsy papa Geraspi ba bonne année na bino papa Rance tukati na mungambo na bino kuna bandeko bakolanda gaki matadi o lelo oyo gaki matadi na mitema ya bana tata kimbango yali kokota to ali ebele otokosopesaka tata kimbango kasi moto wana ba préférence na ye nanzela emenga makimbango télévision bazwa occasion ya kobénéficier ya babona nene ba nouvelle année kwa ba mibu elamu nene tokolobaka bali koyoka yo. Merci maman Fallon. En tout cas pour la likambo etali oyo lobeli bato bazali tellement ebele. Mais tokolala mobu asikati. Amen. Ngeta. Ndenge nzamba osungela biso ndenge bakoyela la voilà. Je pas prévu du coup ndenge na yembala moko na kopi ba moko to sala ngo. Ba meilleur vœu na ngai na kobanda yango kuna et pas excellence Marc Matondo bazali ministre de transport na Congo central. Voilà, bonne année. Na koleka na Mama Rita maître Rita bazali commissaire na Congo central toujours na gouvernement ya le gouverneur Giban Nungidi. En tout cas ba meilleur vœu molongani ya papa Claude papa major. Voilà. Na l'équipe kuna na mboka Lubumbashi on a appelé ça maître Gilbert, honorable Gilbert, député en fonction député national. En tout cas, bonne année. Honorable Gilbert. En tout cas, qu'est-ce qu'on a diaspora? Obligé. On doit consommer à nous suffisance. Qu'est-ce qu'on a diaspora? Maman Christiane, na Londres toujours, bambote na yo. Au pays, na France. Nous allons ba maman pe papa na biso ebele o ba soutenaka biso o balandaka biso o pe to solo la ka mambo ebele o etali makamu toujours ya papa Kimbangu. En tout cas ba meilleur vœu na bino papa Edgar mbote na yo, maman Mami mbote na yo, maman Marina Kizu, papa Givenchy, papa Dercy aux États-Unis. Moi Fallon so na bina continuer. Voilà, quand ça on a fait la zone na ngamba Kinshasa. La zone na ngamba Kinshasa, il faut que maman Fallon c'est une femme oh la botami na kati ya famille nombreuse, une famille de 10 enfants. D'un père, mon père c'est Yes avant elle avait tout la ghetto là. Tu retrouver na ba école ya Makimbango dans des jours à venir, on va sala mutuka, on kotambolaka parmi les savants de la marque de véhicule la pomme de main et donc à mon papa Timantier Milouya Blanchard papa turbo bébé turbo bonne année na yo ici aux amis depuis Kinshasa et aussi bonne année à ma maman depuis au-delà depuis Kamba. Donc bato tozali maka pesa ngolu bakutana na bawoi na bango ngai sibe kudila eleki donc mana mona ye ezate mais bonne année depuis là où tu es bien été bozoya na biso to bon bateli me ba nzambe ko le te biso te papa lobi baoya to sani donc il faut tous de la bozoya bonne année bisika bozwami bino so bokenda botika mokila tata bozali ko sala nzambe na solo ba sala nzambe na solo nde bako sepela na nkembo yango ba bonne année na bino et bonne année à mes sœurs et frères na kela na protocole ya Yahweh papa clocherie chinois protocole ya Prezo papa Rigel bonne année na yo bonne année à maman Charlène Keta bonne année à maman Peggy bonne année à maman Grace Intime bonne année à maman Dorcas Alala Nzembo bonne année à son tata Meli Mosante papa Jordan le designer de Menga Makimbango télévision, le photographe par excellence. Bonne année à Sika, aux amis, papa Michel, papa Rambo, papa Jimmy, bonne année, et puis la bande à Libota, famille Sima Mobimba. Bonne année. Biso ba moko ba ambassadeur ba mabota na biso tozali atomique kaba. Donc mo batela na Libota bien que mo ali na Kinshasa, tata Nzambe aza au contrôle. Kaka na kati ya Kinshasa wana, to kanisi bo maman Silulu.
Zanzambi maman ya maman Falon papa Kimbangu apesa maman Falon ba maman ebele maman zalika kwa abotio na bonzo tote ba maman molimo ba maman Tililo bonane na bino esika solo bongo bozwa mais non quand vous allez consommer à suffisance dans la diaspora ni molanda kabiso butu moyi total sikula na France tomoni révérend Marcel Vatousidi papa et le maman la joie bonne année na musala makasi o mokomi na yango voilà musala makasi pasteur national musala makasi ya Kimbangu bonne année et le wana bana nyonso na kati na libota kaka na France on a to kanti papa ilonga to pesi ba bonne année papa ilonga Léon Lutumba ba bonne année na bino pasteur Léon vraiment to pesi papa Léon na kati ya France hein voilà to pesi mbote kasi ali pona moko ya bandimi na bango za na blanc meni papa Lutumba to pesi mbote awa voilà mbote bonne année na bino na kati ya France totali maman Florence Mbola mbote na yo bonne année yaya on ba yaya maman Falon on a ça pour te na droit erreur te pour so qui le kikaka oyoka yana no bengi bonne année bote ya bonne année maman Isabelle maman Nzuzi ba bonne année bisika bozwami moninga ya mwana maman Murphy basa bonne année bisika bozwami ka kuna na kata France bozali tellement ebele kaswali ko kende malem pour bato zali 2 heures du temps ko présenter ba omo na Gaki Matadi apparaît ça zali wana amboso ba kombo na bino na funda amboso ba kombo na bokanga ye bolandaka ye voilà toi ko koba apparaît mais non ce qui totali fête à nouvel an autour pour célébrer le lelo nous on va te faire autant ça la molimo ma fana le bien côté mais toi on va la muka le quoi tu regardes ba papa nouvel an et tu vas le sous le 1er janvier et que la date moko intérieure c'est le bon c'est banzambe na biso mais tu entre les parents de Thérèse ils allaient vraiment entre parenthèses pas mbaté lui tu retombe ça la molimo ni tu conseille la case sont des révélations nous c'est ça bon ni ngoma molimo za ndengwana osama mlengo limite so ba lobby ya wa mona ki même ba débat o ba ko sala to boy ko kena ba kombo o ba lingi ba meki ko lo ba kasi muye de molimo ça c'est tellement dominant que ba luka ba envahir ba paroisse na biso après les élections bisoté toi na tata ozomona maima royal lobby so on peut signer directive na ça la sentiment na yo to ça la sentiment ya nzambe to tigali wana mutamaye na comprendre qu'est-ce que même makimba on va pas sur la to loba bio mo boko ta na ba débat biso ko to ngankamba na musute nkamba ela ka ya Yesu Christ so ki to tonia on dépasse mais aussi là dans notre tête on dit ko koba na kati ya ba meilleur vœu ko pesa ba bonne année voilà en tout cas ngana bosala me bolimbisi na opesa meilleur vœu na ngai na comité général ya Gaki. Voilà. Tout d'abord na kobanda na papa président général le garant ya Gaki papa Ngei Vangila Tumbu la Rose et puis na okene na papa premier vice-président général papa Tasa Mayunda na okene na papa Masidia Vingi papa Jacquemain chargé d'administration sociale implantation tout en tout cas meilleur vœu na yo papa et na pesi meilleur vœu na comité nyonso ya Gaki général ba papa CC ba papa Fabien ba papa Achille ba maman biso nyonso ba maman protocole na biso ba papa Léon bango nyonso en tout cas ba mbote na bino ba papa Rollin na Gaki mokili mobimba ba maman Shelda ba papa Nixon ba presque ba papa na biso na ba maman biso nyonso Gaki mokili mobimba ngai ndeko na bino papa Reims na souhaité bino ba meilleur vœu partout oyo bino bozwami en tout cas na kokai ko leka ndenge wana te sans que natanga kombo Gaki pe ba ndeko na ngai Gaki en tout cas Gaki forever merci vraiment na molongo kaka nous allons penser à l'équipe technique de Menga Makimbangu on va conserver kabiso dans l'ombre ba ndeko na sema ya caméra totali bongo le directeur technique papa Enoch Maketi Ntimba
bonne année na yo on a équipe no mobimba to moni papa Jordan to moni papa Solo Lumbu to moni papa Glody nde on a biso ya raterki mais modèle la pesa maboko na menga makimba ko télévision zo idete bolingo papa donc soldat mais on a zora pied levé ndé na zora pied levé la kate pour na biki ato amoya te mais comment amoya te c'est que yaka donc bonne année na yo et si qu'on a mis fiancé donc c'est une belle invitation spéciale et on a papa Rens oui on a vraiment obligatoire parce que à Rosana choité vraiment il faut qu'à salam il faut que maman soume quoi donc on va la tata qui m'a appelé c'est que l'on va malé mais en tout cas ce qui est vrai hein tout ça ba jeune tout ça musala de Nzambe et c'est ngami na biso logiquement to tambola en ordre autant na ko lo bango awa tant ozo sala musala de Nzambe oza en ordre été ce qui est arrivé que au koyi Nathan ozo sala musala wana sans le savoir aux punition na ya molimo na ya bonzoto au bon ça ni peut-être njoka ko ici pe baninga voilà comme to atela ko ba na yepe voilà ya o mona bakimbangiste masumu to le buzoba les erreurs et ça permet pour la biso pour embele ma kozora biso le kolanda kisa voilà donc eza ndengona c'est par là ndenge nzamba kolingela ane opeto koti mobu ya sika libala na ngai pe ezali na ane o nzamba sunga biso en tout cas ezali vraiment ndenge wana totala ndenge nzamba azokamba biso ane oyo vraiment 2024 naza pe na posa nazala en ordre nasala mosala nzambe nazala yoka ninga na beleli nanga biso benga maimauto ke na cadeau na biso bino nyonso bolinga papa Rens eza malamu so bopesi biso maboko po kende balobaka toya na cadeau ya mbiji ya mbiji penza po tosepelisa bali moto alonga sali mosala tata ezali pasi na lolenge mokili ekomi dominé par le satanisme ekobo ekomi péché mignon na miso ya bilenge ebele ekobo babengi ekobo ekomi péché mignon bolimbisaka batata na bamama meme fana lobaka sans tabou omona moto wana ya engagement donc il faut ça le kombo na moto moninga na ende mondimi pour gagner quoi to ko misinda ko tata so ko ta biso ya miso bo moto ki mona meso to luka oyo e be to bimara le to wala mona batu so tamba matamba wala batu so basi bakanga na po nini bosala ngona kukunza mba bimisi bio na mpoasa to tika ezali na onza na biso to tika biso to alinda kisa donc le to lobi papa Rens la fola maboko so yoki mutabika na tinda mo akabo ma fala ko sika te pona beti mbela mukolo ngo to na kabla mbiji pamba te fo ko sunga na poli ngomba so ya bolingo na bile kimbangisa to panza kabo jeté to repesa ngo pamba te mosala nyonso méritaka salaire nango mosala nyonso sele koki nango bafleur donc tozali kokoma na kati ya koprésente bavi na biso kokabola esengo na biso na bakolandaka biso kuna na France nabosani te natali bongo mama Yvonne Dikizeiko napesi yo bameilleur ve bana ya montili elongo na papa Baudry Mayulu wazola nzimbu ndenge makimbango belobi papa baninga mosusu boseka mpo ani biso te toseka donc bonne année et tokei kuna mpe na ngambo ya bandeko na biso ya Londres bandeko na biso ya Londres tomoni papa Jean-Paul Beken Nsatu Zola musicien ngana tomoni mosantu bonne année na yo papa topesi yo bonne année to kepe na maman tomoni maman Louise kuna bazali na maman Nzuzi maestro ya dirigeant donc babona ye na bino London mobimba kuna maman Angèle Alfonso papa Domi Kimela Libala bonne année na bino maman Nasha Maimbi pe magazine yuki la santé n'a pas de prix bonne année esika ozwami na Suisse kuna toke kotala papa Sunda Alfonso elongona maman Nina wana batete maman Falon batete maman Falon na droit ya te papa Rens ezate penza ataka na accoutrement soki mokolo wana penza nde tolobaka bana tata Nzambe toningisama kaka eke oclasse malamu te baobenga yo mama bongisa et moi j'aime ça donc bonne année na bino papa na ngai papa Sunda Alfonso mama Nina bonne année na bino tokei mpe kaka kuna kopesa mama José Ngoi elongo na molongani na ye papa Remblay donc bonne année na bino et puis bandeko nyonso ya Suisse baona otanga bakombo te kana kobosana ngane papa Rens alobi bonne année et tokei mpe lisusu kuna kokanisa mpe bongo bana mpe moi mosanto bazali au fond et au moulin tomonaki délégation ya kafukafu yaki tokanisi papa Jospin Lowanga bonne année na yo elongo na maman Sylvie
o basalaki mosala ya makasi pona kosunga ba parenta mo moso to baya pe bazonga na kimia babona ne bisika solo bongo bozwami tozali koko ba tozali na mboka ya bule to koposa na pete ko pesa bande ba biso bandisango presque kamba mobimba tomoni papa Anelka tomoni papa fils tomoni papa Freddy Mulume tomoni papa Eketi bonne année ce que nous sommes amis Ratel King Kamba Ratel King officiel tout le monde ba coupe ndenge sili ko sopana la fête donc ba bonne année na bino nyonso esika solo bongo bozwami na kati ya menga makimba télévision sur la plateforme et ko rebuko pa kabiso na réseaux sociaux na groupe na biso ba maman esika pito ko peto ko solo la makambo tali bo mama to mettre bena masolo ya kati sans tabou to kabona kuna to lobela mama mundu mateya batata et on a mateya ba mama kuna tomoni maman Carole molongani ya papa Edi et on a libota mobimba bonne année maman Anina ba mona nzambi molongani ya papa Guillaume bonne année na bandeko bana maman Koko et on a molongani na ye bonne année maman Micheline Banza to bosani binote to kei kuna et pas ya papa Michel Vangu et le maman Ngala bonne année na bino bonne année bisika nyonso bozwami to katisi bongo na mboka Canada et pas ya maman Tina Tumba molongani ya papa Claude l'oxygène na ye voilà maman révérend penda ko teta kalinyoko sur le na ba sujet sensible et que mateya ba maman zo pesa mandenge sengeli teto bato moko songo ba nda déformer histoire ya mateya ah ben oui yo yebi donc voilà bonne année à Bino bonne année à Bino maman Nelia Salina vraiment en tout cas nangana bossa na kutu teto bossa na te atozali na ndo rappeler ka ndenge na faut ba ba ke to garda ba ona mitima ba ko landa rabiso ba ko bakela rabiso ba fleur ba ko rabiso ba ko kamela rabiso pe ba ko sunga rabiso faut dire soki moto akanisio na malili tala malili na kamba ka alobi mole bando sanga pasa ne tuni on se na poto na revendre na ko malili te papa na lutende na ata 4-5 ba malili suna mituni mo sango tataki mbango memanga na poto pole ke panza sango suba na lego zala wapi nde wana moni bandeko bakola makasi azwinga ngona yeli bonza ya motu ya ye atindeli yo moto ali na famille poche misala kamba ko liete mboto za pasi ko liete poto za pasi tiela ntintani na ye atindeli ke papa ki ngandi kanisa la tiela komisa na komo boy komisa tata na mama poto za pasi mo nela malili ezako na ebite soto suka na wapi ozomona donc bande kwa nini tomba okanisa kabisa ni mafalon zua tabi ero mela jina musana taki mbango sali en tout cas nazo sa matondo mingi pe na zala kotiete eza sacrifice pour muto kabelo mbona poto na via passing fola muto na bolingo ayimi kokaba ayimi tima komona pasi ya moninga ala tozali kokoba to kati na mboka ya États-Unis kuna tomoni papa Simon Chimanga ele wana molonga ni na bonne année to keipe na papa José Mandaku ele wana papa Mario Cécile Mboudia ko Mario c'est longola maman bonne année na bino voilà toli koko ba maman bibi ilonga to possible ba bonne année maman XL na Finlande longola maman Azolukau oh ya Jeannette ya Stéphie bonne année longola papa ayi wana bande ko maman Fallon wana bande ko maman Fallon donc touchez pas à mes soeurs, à ma famille. Ils sont mieux bonne année na bino et le qui na kinene sur biso bana tata to kenda na biso gauche droite to kembeli na église to kembeli to défilé to ki le bato sepeli to zuma pa moli to ali ko continuer ko pesa papa Kimbangu solo bongo maboko papa Dodo Zola bibliothèque à verset donc papa de Zola likambo soki ezali réponse nyonso oyo ozongo na verset biblique wana yali pamboli ya bataki mbango na olingo mbate ezali lola tata inspiré bato na makambo na ndenge bainspiré banzembo bazali bainspiré baverset biblique bazali ntango nano monene ya likambo papa bainspiré ya musique mpe bazali neti papa Reims papa Reims inspiré ya musique inspiré bon nasuki kaka wana pardon nakota na kati tefuti kota na mozindo tani kilemba te ezali lingomba te yali lola de makambo so ebimela na bato mosusu je le dis ouvertement, mon papa n'a pas fait de longues études. Tu es qui? Attends la
mutu ke vandi inane ba marque ya makoto yebi na bimi tukate vanda inane fa na na ba garage ya sosimat ba kovite kasi mécanicien de taki mbao asali etamboli ce que pas pour musala ouais bon on la montée bon année papa kolemba te voilà tozali kokoma papa Jures Zola ba bonne année la bino papa kiwa bonga bonne année papa révérend Benet bonne année la Goma bandeko na biso ya Goma ya Katanga bonne année mo na maman Falon bozali ebele bonne année na bino mo ko benga maman Falon butu moy bandeko na biso ya Bandundu na pukulu sese na bulungu kuna na kati yali pasi posa ngoyo koma ba matin internet ezali te kasi na pesi bino ba bonne molimo to ko aspire bele maman Falon na kanisa ki bino bandeko pe ya Brazzaville to bosali bino te wa to kanisi bongo papa président national de fondation Tata Kimbangu papa Ahmed Etouala li to pesi bino ba bonne année depuis continuer aussi comme bezali na mosala ezali kosala makasi to ali komona to kanisi pe papa président national papa Brice Voltaire Obani bambote na yo elongo na molongani na yo elongo na libota mobimba bandeko na biso bana babona le bisikene so bozwami papa c'est un provincial pe ya plateau de 15 ans bona ne elongo na mama esika nyonso bozwami Brazzaville to yambaki mto ya mama kitoko bolingo ne totali kosenga biso donc bino nyonso banyela maman Falon au raison maman Falon na sika na kata Brazzaville o asalaki na groupe na biso WhatsApp esika to ali kuna babona ne mobu ya sika marambo ya sika to ali pour un deuxième numéro de Kunzulu côté l'avancement misali ali kokene bamba te to ya rapport pour ça ma boko donc c'est comme si on ça la tête parce qu'on a fait la bien que Kunzulu dans ça je suis une kamba Kunzulu et si ga nous ça ngwata te zali c'est il faut qu'on landa kokene ko panza ça to koba papa Renz la nouvelle les amis landa qui ça d'à côté ya Gaki puisque tous ça peut ensemble na bientôt mais après que je appelle moi la nouvelle en pour mon kilo on a biso ba peine ni Gaki ali ko présenter to pe ni bomba mi la très rapidement. En tout cas, na côté Taliban nouvelle, nazoya nangai mena koko leka président ba GNP, président général ya ba jeune papa Kabeya Kimbangu Simon. Voilà. En tout cas, meilleur vœu na yo. Bonne année papa, tu as un message, sensibilisation ezali na tina ba $2. Mosala kitoko. To kopesa yango na ko pamba te biso de ba chaîne to ali espoir ya église. Yango na bosanité fiancé nangai mama kitenge metatewa, mama Cecilia, mama Adèle Touma. Bonne année. Bonne année. Vine, papa Nixon, papa Rissimi, famille Mobimba, bandeko nyonso en tout cas, bonne année na bino, ba meilleur vœu, vos amalamu, en tout cas papa Kimbangu abate la bino. De l'équipe on a établi ba nouvelle, il y a Gaki Matadi ou sinon Gaki en général. On a établi Gaki Matadi déjà. On a établi média na minute oyo, tout ça na deux titres déjà sur le marché, ça va audio déjà na YouTube. Tu peux extraire rapidement, oui, sans problème. Les Kanango. C'est quoi le papa Renz? Oui, il y a les Bosso Zali, na titre ya Bengana Satana. Ok. Il y a Mi Balé Zali na titre ya Kiese Kina me Muti Mande tout ça là qui en featuring na collaboration na bande qu'on a biso ya Gaki Kinshasa. Ok. Direction provinciale à Kinshasa, na direction provinciale à Congo central. Donc Matadi na Kinshasa. Ça la collaboration, il y a Nzembo Kiese Kina me Mutima. Nous sommes na YouTube. À partir de YouTube, ceux qui au côté au taper Gaki Matadi World Music. So beti yango dans World Music, World Music. So au côté au monde ni na biso ko kota s'abonner, ba œuvre na biso presque nyonso ezali na kati. Et à part ça wana elekaki na mois de janvier déjà, il faut to bimisa audio pe nzembo moko ezemba mikolo tika okumisama tika yo ndo mona dirigeant et bien moderne Nzambe wa bokasi déjà ezobima. J'espère déjà que tu vas faire la TikTok, tout de moi extrait tout ça la challenge na TikTok, bah mon lien déjà donc intégralité nango audio nanu ezoya très bien après. Mais les camons na le bela maman Falon. Na habité na côté tali industrie musicale, na côté église na biso, en tout cas tu as un problème il y a monene parce que bah musiciens nions en général, que ça soit Faki, Fluki, Jejeki, Gaki, Symphonie, muntu oraka soutenu par rapport il y a ba œuvre etali et bimana média et tout azate. Alors babilo quand nous c'est ça les maka na ba œuvre personnel donc na ba effort personnel ya bino moko voilà. Donc
Alors, ba groupe on peut ce côté li na kati ya ba groupe bana mike ba mingi bana classe ba sala kate ba leki mingi. Au mona que na ba groupe presque nyo to comme na ba difficulté ya ko reproduire ba œuvre. Voilà. Au mona ba talent ezali à part même peut-être biso bana mususu pe bazali ba chanteur mususu pe bazali oyo peut-être ba ko embela pe papa qui m'a pe makasi lisusu. Il faut que talent on est à la paix, tu vas découvrir en haut. C'est un message aussi que nous allons lancer à notre aimable internet na biso Rolanda Rabiso. Bilo nyonso bolinga tata kimbango, bilo nyonso bondimela tata kimbango. Obali comme ko l'appelle likambo na ye. To li ko ka bandeko na biso to yoka ba œuvre na bango ezali. Yo moto tata njambe acha mokie na poche. Tant que nous avons fait ça, après ça, nous avons fait mon côté. Abinti ni achango mbele pa na yo po kabula kana baninga. Likambo bote ko melio lata susi wana. Tango yo salisi bandeko, o salisi ndeko, o salisi nzambe. Imaginez to komi pena na zala na maîtrise ma moto, mais to komi cause la consommer la musique mondaine to zali ko mona. Mais aussitôt que continue aussitôt je mettre ma kaba ba vie mbele ba besoin de consommer lo. Ezali sengo pour to taki ma ni so to li ko sala ka publicité na taki ma na ndenge o biso to kokeni. Alors tango occasion bapesa masengo ya mabete papa reste otoyemba bengana satana pour 2024 objectif ezali ya komengana satana pembeni na yo moto okangaka yo wana soki olingo tya nzela yebiso ke baliera mongo oyokela ye te moto okokanga yo wana ke soki yo olingi osalisa moto akopesa ye te banda to banda mbongo ozosala nini bengana ye pembeni na yo bengana ye pembeni na ye nzembo lobi bengana satana toyoki message oyo satana yaki kopesa toyoki biso nyonso message wana nzembo yali koloba siko moni okangambi kaka na bacholi moni okangambi kaka na bavuezi ozomona ke moto wana pembeni aza bien te bengana ye mosiko pamba te soki ndenge satana apesaki message akomi siko bokena poso nguba donc en tout cas likambo wana banda koloba na niveau ya église na biso ou sinon biso moko bana papa kimbango il faut to bunde la musique na biso très bien tout le monde à église momo na ba 17 personnes ba 10 personnes mais musique na bango et doit se retrouver na ba téléphone voir même ya bana papa kimbango musu tala niveau uzomona or na rotala boye musique na bango et loko makasi na kate zati message ya malunga na kati kuna inspiré te biso toza na avantage nous avons des cantiques inspirés biso to sa musique oyo reuta pas tata nzambe direct des anges qui viennent nous donner de oh là là apesi nzembo banzembo ezoyembama il faut quand même to zana na moyen ko reproduire parce que tout à fait yebi na histoire église na biso ba 3 mal ya banzembo jusque là peut-être mal moko na necessité et ça vous donne la catégorie de bandelika so ezali ke lamba message ya motu ya pe makasi ezali ke moi parfois ezana audio mais ezana vidéo te mususu pe mona bozana ngo pour arranger très bien mais donc on reproduire en studio exact parce que là et le salaire moi bien et pas na biso parce que nga na ingénieur de son banzembo net au salaire na ba studio nga mom na sala ba son mais lokola ngamo na na studio de musique te alors il faut que na kosala na ba studio baninga mususu tant que na ba studio wana il faut ko futa mbongo ebele o mona ke ezo ce que vous avez genre de son télé de zora ba titre de zora te deko o kozala peut-être na posa ko soutenir musique kimbangisi dans l'ensemble que ça soit Faki, Jésus qui gagne. La musique, la église, la biso, c'est vraiment très important. Et na kati ya gaki zaka gaki matalité. Bagaki rebelle, bagaki Mbanzangu, bagaki Mwanda, bagaki Kinshasa, bagaki Europe, en tout cas bagaki rebelle. Place nyonso o papa qui m'a betelo motema osunga groupe objectif ezali kaka fait quelque chose de bien pour ton Dieu. Voilà. Occupé zone te ça kaka molamo pour la tata kimbango na nzela ya basali na ye. Ndenge nyonso yo tout ami. C'est l'essentiel. Oyo sala molamo komba na kosala malamu. Yo ozali kosala toli kotana na kobana ndenge te pusana pembeni. To konsomaka. Voilà. Papa tozali na biso kokoba nyambo tozwa bengana satana na nzela ya papa Reims. Tozali kokoba ba ko présenter ma meilleure veine à biso. Tomoni bon papa Claude Kembi, le papa Montana, depuis Londres, bonne année Nabino. Total IP, révérend Poitou prospère, bonne année Nabino sera besoin, mais na kanisi pe maman na ngai maman Nicole Mbumba Molo ngani a fait révérend
napesi bambote na maman Nicole Mbumba mama na ngai bonne année na bandeko nyonso esika bo zwami tokanisi be révérend Boama a na Kinshasa papa mpengi wana batata ya mate ya batata kuna kati na groupe so ko sala audio zo ka vibration ako pesa mate ko pesa malelisi bongo nde e ko zalaka tozali kokoba bozali solo bongo vraiment ebele kasi za Caroline Mayamba mina za boneki na dilo na ya papa mais qui n'a tintani na ye so qui paie les yeux coupe pour maman on a checké le mot qu'on a pas à tindiki tintani mon papa qui m'a ah oui mais on m'a dit que mais moi Carole et bon la grande beaucoup tu vois déjà vous gaya yo auto bongisa donc liki ezali tango bakozo ya Kinshasa akokoma na nkamba pa batali mwana papa akosoma tata kimba okanga ya suffisance libonde la échange asukuna te kolo ya te kolo saya Yesu Kristo ana nkamba ko lesa nkamba na kimia donc ya mwana nde donc faut on ba parce que na ngao ebele bazo bunga bisengo mokio ba ko biso nzoka ya ebele ya 3 quarts to 8 to zo batene to kende na yango tozali na maman Violette Luba maman Violette Luba to benga maman sociale bande kwa bulungu maman Violette a la sensibilité côté bande kwa bulungu bandundu soeka ba beleli maman lata motema donc moni nzambe pambola muna ndenge na ye nzambe tout ça maman Violette motema soki kaka bande kwana ba difficulté c'est belé na bulungu musika de Kinshasa mais yeko lata susu soki likambo asali wala pour le besoin ozomona moto akotonga kamba mais akokanisa bande comme ça ndenge to lobi ozu occasion ko solelik na ngongo bande kwa kunzulu bali yimu to kana bilamba wali bilamba bana ko bwaka wali mapapa batu bata to ko bwaka njo ni bande ko ba ko utali kono na katanga na kasai bazo yana nkamba papa zo tinda bona kunzulu ko sa misala mwali papa eko zanga wala mwe ko zanga sala geste ya malamu kabola na bandeko toli koko papa to ko zona mbela satana po bana ba internet ba yinde mo kilomba ba comprendre tata kimbango ali côté biso na matela na banzembo pour koyeba mozingo likambo ko benga na satana pele na biso en tout cas problème ezate bande ko ko la na bango sans problème tout ko ko ba rince tout straight bon ok benga na satana na lingomba na yo tata simoki wangu mosala mwaye ya konyokola bana na yo peko bebisa misala na yo ya lingomba tolembie ye satana akende na ye bisika bato bazalaka te tolembie ye satana atika biso kimia tosala mosala mwayo tosengi na yo tata kimbangu kanga ye osilisa lolendo nyonso ya satana tosengi na yo tata kimbangu kanga ye osilisa ko ya buka ingeta tata simo kimbangu kyangani maman Odette Mondoki la bonne année yonde ozali nanguya ya kokanga satana maman Tania Boaluti bonne année maman Glody Mbouyi bonne année Malice Bwanga bonne année yo tata kimba nyonso ya satana musengi na yo tata kimbangu kanga ilisa lolendo nyonso ya satana bonane nzembo lobi nyonso to ali kolela eliki ezali ete 100% assersenga kesi ekokaki nango donc ali ko espérer soki tata kobakisa soki mibukama lisusu nzoka nde esi eleki donc vitesse oyo toali kokende nango kinkengi ya padila eloko ya motu ya tata tie kati na yo batela elembo otango wana soki ozali na elembo te yali pasi okobatela elembo nini na kolongola mabe ya kosala malamu ya kokima mabe ya kosala malamu et c'est vrai ezali pasi kasi tomekola biso na bino tomekola
message ya suka mvula tozwi yango mpe tata mokonzi ya bule ngai na toyeba ndenge tokosalela lipamboli oyo nzambe apesi biso mpo tozanga eloko te tokomi na suka papa soki tokabwana soki bakomba bandeko mosusu ye okoko présenter ba meilleur venu na bandeko bakolandaka biso bakosoutenaka biso butu moi mpe toyebana kokabwana na biso tokokopamba te toyena kati ya mboka nkamba actualité ya nkamba nde toyali kopesa na ngonga oyo eloko mosusu epamba te mibeko ya nkamba yango nde kotambwisa solo bongo mokili lelo oyo tozali na esengo tofandi liboso ya ndako ya bilembo toyali koloba kasi ntango emise ebandaki tata betaki mbele ebele bapesaki basengeni ya mabe na baninga ebele basalaki oyo esengelaki te po ete ndako ya bilembo etelema te lelo toyali na esengo toye tozwi bafoto tosepeli ezali elonga te ezali elonga ntango totali kopesa azali kosenga pesa na buko bomo ikombo yali kokomwa mokolo yango ata na misala toyako bango toyali kosomba bokonzi ali koona misala parce que totali na mibeko etamboli ezali mpenza elongo bani te na bolingo beye tolingani te ali komona moto ali koboma moto na ye moto ali kopesa masenge mabe na moto na ye na ndeko na yo kasi tokatanga kotala nsima tali misala na yo okoti likolo eyo susu na misala okomi kozwa ete basenge mbo balero nani aliaka nzambe aliaka esengo mosala biso ekopanza yango tokolemba te kosalela nzambe papa wasi loba ya suka mpona édition session oyo ya koprésente bave le meilleur na bato nyonso bakolandaka biso ba meilleur venanga ya suka na opesa ya liboso papa Obrey Keto le Ketos Keto na mama Rosa na France, maman Maëlys, maman Iris et maman Judith na France. Voilà. Vous êtes en tout cas ma mère Venabino bonne année. Na okene souffre vraiment musika mingité parce que son a gagné na téléphone en tout cas tout ça même 3h du temps avec ça arrive pas bonne ligne 10h 15h vraiment en tout cas peut-être n'a profité au peu ça va coordonner na ngai pour na bande ko peut-être musu bazala appel la posa ya ko solola na ngai vraiment donc on a numéro ya téléphone ou ya WhatsApp ezali plus 243 89 56 34 325 plus 243 89 56 34 325 on a na WhatsApp uzongai na TikTok uzongai na sokomi Reims ya maski uzonga na TikTok na Facebook na ngai na page na ngai uzonga na Reims ya sous-sol officiel na compte na ngai Facebook uzonga na Reims ya sous-sol na Instagram na ngai okozonga na les rois mas ozongana les rois mas wana na Instagram na ngai donc peut-être yangona kaka etikalaki mbote vraiment na bandeko nyonso balandaka biso topesi bino bambote mingi papa Kimbangu abatela bino a continuer kosunga bino pe bo continuer kosunga musala na ye ya papa Simon Kimbangu matondo mingi tokanisi pe bongo maman Christelle na Londres babonane na bino esika bozwami tokanisi pe maman Mena kuna na Kabinda Angola viva mama Bella vraiment bonne maman Julie Malonda babonane na bino esika nyonso solo bongo bozwami maman Blésine Maïla Mene bonne na yo azanga te comme ça comme la belle la bajano ya bando tia tindaka abandi na ye abana libota nyonso ya bana apesi de $2 na papa sengaki donc il faut le dire pour encourager bandeko maman Alice pe babona na bino maman Julienne Luzia bonne année maman Pierrette Kilunda bonne année na bino maman Larissa kuna na boma bozela biso kuna na mwanda tanto ozwa bato ya ba mama bonne année babinda ko yamba bato bele yinda ko ya mapa mboli maman Ondeline maman Aimé Bandu ba bonne année maman Balonga Céleste bonne année na bino esika nyonso solo bongo bino bozwami maman Grâce Chonde depuis Brazzaville bonne année au revoir papa Reims au revoir bonne année na bino epai maman Falana maman Jackie bonne année maman Kiku Kiankanda maman ya maman Falana bonne année bisika bozwami maman Majoli depuis Point Noir
bonne année longona bana na ngai kuna na ndaku mobu ya sika makambo ya sika manso makufuama mais likia tata nzambe twebi ete tokolonga maman Marimbo bonne année sika bozwa mi maman Yuyu maman Rachel tutondele donc bonne année tozali kokoba na bave le meilleur ya mokolo kolomba lelo pamba te bino boko consommer kabiso to kolemba te ko présenter ba bonne année toujours extrême OK ya lolenge kani misala e ko futa ka esengo o bande ko balesi ki nkamba peto bozonga c'est parti. Na ba nation na oyo ezali ntinsani moto na yambo ezali bongo RDC c'est toujours de danser les mains, je crois. Tozongi na plateau na biso awa liboso ya ndako ya bilembo omboka nkamba maman Mireille Lumona bonne année maman Nassim Satou bonne année maman Mimi bonne année tozali kokoba maman Isabelle maman Sandra Kanza bonne année na bino maman Witch bonne année sika nyonso solo bongo bozwami maman Belinda Mukonda bonne année ya mokolo moyo ezalaki maman Falone to kanisi bongo pe maman Thérèse Akenda bonne année na bino esengo ezalaki mingi ya koya kobokela bino bafleur na bafleur bo kobokela biso pe tozosela bino pona mobu ya sika bino nyonso bokolandaka menga makimbango télévision oyo tozali na bino en contact te peut-être tokosololaka te kasi ndenge tokomonaka bokotikaka bacommentaire na kati na groupe bakotikaka bacommentaire na kati ya chaîne otali otiki commentaire tata kimbango apambola bino akota likambo ya moko na moko na ndenge ye akokedi ayoka koyola bino na mosika bozwani ete manso oyo toali kosenga na konzima ezwa solo bongo nzela esengo ezalaki na ngai ya mingi bandeko na ngai public merveille mokili mobima na 4 coins du monde bokolandaka menga makimbango télévision mobu kitoko mobu elamu mobu mwasika nzambe akoba na kopambola biso tosuki na biso wana mpona mokolo malelo ezalaki esengo mingi na sepeli mingi sika ete tata nzambe soko akati mokolo te tozali nao na mboka ya bule mpona kopesa toujours maboko na tata nzambe matendo mingi bonne année